Oui, bonjour la famille, mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV, mbote esika nyonso bozali. Mbote na bandaku na bino, mbote na mabota na bino, lelo toye na likambo ya somo ya Gabriel Bolembo. Nga na yebisaka bino na kendaka toujours kozula bino vraiment d'information na source, veut dire na source vraiment toye na information eloko nini oyo ekaboli ya Gabi na Karine ya Mado. Toyebi Karine ya Mado na ya Gabi balobanaka te pendant beaucoup des années au bango balobanaka te. Donc Karine ya Mado na ya Gabi balobanaka te. To banda monaka balobanaka te. Toyebaki te eloko nini oyo Karine ya Mado na ya Gabi bawelela. Tant toloba na bino ya Gabi a moko o penza linga pena ko panza na groupe bate ya bata théâtre nyonso ya Gabi ba vérité na ye kala to no mo nonka ba vérité ya Gabi aloba vérité ya Gabi aloba vérité mais toyo vanda toyo mona ke o ya Gabi aloba eza sous vérité te eza nde ko panza ba comédien. Toyo vanda toyo remarqué que oya Gabi alobaka tope oya Gabi asalaka et elle sous vérité te mais ezalaka nde kopanza ba comédien ya Gabi alingaka mingi vraiment kopanza ba comédien wana toko mela maite wana toko kite ko zipa ngoto ya zipa mabe moko toletsa mabe toletsa ngo malamu non. Bano nanga to s'abonner na nous so mbala no ya liboso au koti na Irsil Botelo TV vraiment to s'abonner s'il vous plaît la famille tango koti otie moi abonnement moko ya bien otie j'aime moko ya bien et osa malamu mingi donc abonnez-vous chez Irsil Botelo TV, aimez, commentez, partagez, likez la vidéo et osa la malamu mingi. Tozela kala wana secret bima tomona kaya Gabi aina Karine ya Mado na likambo moko donc o toyeba kite na internet lelo toye ko découvrir problème yango ezalaka nini. Et puis batu bazongeli ya Gabi tomona kaya Gabi série moko Diana Makila kufa que son homme repose en paix ya Gabi série moko tomborela Diana il paraît-il Diana banda kolinga mwana e Gaïtan comme ba comédien na biso balingaka la bango ba mikie wana penza to bomba te biso ya koloba vérité to bomba te likambo na mutu te na obomba nanga te na yoloba nanga vérité oyo esenga to loba vérité il faut to loba yango vérité kande balobaka to bengaka eloko ne eloko na kombo nango nyama na kombo nango. Diana Makila kufa na tanti Gabi Bolembo babanda koloba na te soki ya Gabi na Diana babanda koloba na te ezaka po na Gaïtan ezaka po Diana Makila abandaka kolinga Gaïtan abanda kolinga Gaïtan za bongo mwana ya Gabi abanda kolinga Gaïtan alors ya Gabi asepelaka te pourquoi Diana akende kolinga mwana na ye Diana zaki mukolo mwana ya zaki mwana muke Diana kolinga mwana ite nde omoni ba rande kota ya Gabi asala na ba émission pona oluka kolobela Diana Makila to mona kape Diana pa yaka ko répondre pe na émission ti ya dernier ya nani ya Gabi aloba ba comédien so ba benga Diana te Diana pe babanda ko benga kaite po na monde comédie na biso lelo ezaka boy so mutu moko ya inisi mutu na batu nyonso pe ba koteli mutu wana ba ini pe mutu nde to mona Diana banda benga kaite ti na nde ko ba mamba papa mwana ye ba fifisiwa ba ya Gabi nyonso ba luka ko boy sena papa mwana ye ti na nde ekoma o to koma omona lelo. Alors Ernest Tumba Ernest azaki mobali ya Karine ya Mado na ebite so iti lelo Ernest avivaka na Karine ya Mado mais o toyebaki ke Ernest na Karine ya Mado bazaki na relation amoureuse et yo sala ke ya Gabi akomi ko déranger Ernest akomi ko linga Ernest ole alinga Ernest c'est pas Ernest ye moko mais akei ko lekela epa ya mama Teresa pour que mama Teresa alingela Ernest ka ndenge zalaka ndiko tuna Ernest est-ce que bimana mama Teresa ndiko tuna mama Teresa soka bimana Ernest bandonanga na ngotiela bino mwa likambango mukie bino moko boyo kayango na munoko na bino biso atolinga mwa vérité mingi vraiment ezala mwa vérité alors boze na chela bino toyoka yango na munoko na bino moko boyoka koma ya Gabi abandaka kolinga Ernest ne bité so bozo ba Ernest garçon moi sala pe théâtre ala rapé moi bien boyoka na penza te Ernest Tumba voilà Ernest Tumba ayoka na penza te boy
parmi babiloko eboma carrière na ye po lelo Ernest Tumba yokana raté. Donc parmi makambo eboma carrière na ye eza likamba ya Gabi. Ye moko Ernest a expliqué ngone émission na ye. Eza likamba ya Gabi abanda olinga ye. Yango pene sala pena carrière na ye ebe bado ya Gabi avandela pena carrière na ye. Mais so tali ya Gabi ndenga ya kofinga batu na TV ndenga ya koloba bablo musu na TV onzima teke ya Gabi pa kolinga ba mike. Mais ya Gabi ya ko chokola ba mike na TV ba komedio babimana ba mike na TV ya koloba fort. Et ça teke poto lingi ya Gabi te to linga ya Gabi mais air moko ça n'est de trop. Ça n'est de trop lelo soki to mona moto epeli kuna entre Belleville na Sila bato ba pelisa vraiment moto to tala koto to mona ya Gabi to tala koto to mona ma Teresa po soki kaka bango baleki na émission pa moto epeli soki kaka bango baleki na émission moto epeli ya Gabi na mama Teresa eza pasi bande ko tolanda nano voix ya Ernest Tumba boyoka voix ya Ernest Tumba ye moko ndinga o expliquer malgré après émission oyo toye koyoka ya Gabi ye koleka na TV lobi bakoseli makambo po bango nyonso ezalaka ke o batindi batu bakosa makambo o Belleville o bopo bango to monaka elo nyonso elekarezaka ka o Belleville mtatindi bakosa o Belleville mtatindi baloba boy o Belleville mtatindi po nyonso ezalaka ka Belleville toyebite Belleville yango aboma mutu toyebite Belleville yango akima na siksa ba comédien to Belleville yango ndakima na mbonga ba comédien o bakoma ko lete ber toyebite eza pasi pe mawa bandeko nanga tolanda na biso nanu moi séquence o mukie ya papa na biso Ernest Tumba après tozonga sima ya Gabi zo tala sima zonga moto tolanda ya Gabi koto alo babo koto alo babo toyebi yango ya Gabi abana ulinganga oyoki ya wana za Ernest Tumba zo bombo nasika mwa dimi quoi comment ça micro ya Gabi na pesi mo de la mama Tumba ya Gabi zo quoi Tumba ya Gabi sala ke ana olinganga tu comprends na sona ba na ngati ngai na yeba rapeti au moins il fallait observer que Ernest na lingaka yo na lingi to vanda to sala foyer mais elle m'a pas dit ça na yo on a mon rabat je comprends il s'est passé des choses comme si on a bête le bout yo mon roi mikate théâtre mambuana et déstabiliser mambo mille ya mususu wana Ernest Tumba bando bota la j'aime na loba ya ngote boye mes vidéos na bila ngolote na vana boya arranganga ta vous comprenez lelo nazo mo si mukie mama legi na ye nene abala nene botai abala akima internet mais azalaka la première d'ailleurs au film na bato ko ba n'importe quoi ko ba oya mona rolo ba na komoya mo anaye Gabriel Boulemba. Aujourd'hui j'ai une relation sérieuse sur à qui m'internet sous ce bouton n'a été mais ma sala est longue on a bien le cabal yo lingi mutu mutu ebina ete emso bisenga na boya ki ngo kondanenga webi singa de wo linga ba mutu na moto pe ko maboya Gabriel na linga ba Teresa ebisi ke aza Teresa ke ala radio na yo Teresa bi ke ala radio na bando nanga wana biso nyonso toyoki Ernest Tumba wana za Ernest Tumba za artiste comédien asalaka théâtre na asi bomoni na ba photo nanga na tieli bino Ernest Tumba na miniature nanga bomoni Ernest Tumba ye wana Ernest Tumba bando bima na Karine ya Mado kandi na ocho ebisa bino alors yango bomoni ya Gabi na Karine ya Mado ebela raté Ernest yemo kwa yeko dévoiler na émission. Siko bandeko, problème nange ezabwe. Tangu Ernest aye abimisi vérité yemo ko na internet. Alobia nguna munoko wa Belleville to alobia nguna munoko na yemoko. Po lelo ekoma soki kaka mutu o alobelaka Belleville na chaîne na ye ayambi mutu moko be mutu wana lobi po na comédien mususu. Après omona ba comédien bayemba moko attaquer Belleville.
alobi yango na émission ya prince po alobelaka belle vie yango bomoni ya Gabi aya Gabi abangi ata te to amoni ata mabe te ke muninga na bango aza na malili muninga na bango aza na morgue ya Gabi akipe ata wana te bino nyonso boyoka makambo ya Gabi azoloba na bemission mutu moko te azaki azo manke yango mutu azoyoka makambo ya Gabi aucho loba baucho kanga mura awa boyoki makambo ya Gabi abimisi po na mura olalo ba pona mura me alobi pona belle vie de elakisa ke bango batinda batu finga po ba obimisa na bango yo de elakisa ke batinda batu finga na yo po ba ebi ke ba obimisa po ya Gabi aucholo bango bien ata bakangi obima na ata bakangi mama bango akebimisa do mama bango akebimisa mama bango eza sila lelo ba comédien Valère eza lisute ko finga na monde théâtre ekomi est l'ouest nord sud tolo baka bongo ko finga na monde théâtre ekomi bongo ba Valère eza lisute po bango moko est-ce que na otala pena bwe mwana omura penza garçon omura na otala bwe mura ko finga belle vie mura kakola belle vie na nini mura finga belle vie na nini. Mais comme bango moko bazo pesana ka ba opportunité wana bango moko ba pesana ka ba opportunité wana yaba finga yaba leka basala bwe bango moko ba opportunité ne zo ute pa na bango moko bakangi mura ya Gabi abimi alobi mais ya Gabi abosani ke belle vie na ya Gabi belle vie linga ya Gabi na amour sincère ya Gabi abosani ka ucho so contribution matanga tanga ucho kufe la grand frère na ye et pas belle vie quand oh ya Gabi leka na teva lobango bino boyebe sikanga na belle vie to banda soni elobi se ya Gabi bongo boyebe sikanga na belle vie to banda na su contribution na nko mais ça te ke moko ye o choqué mutu olobi likambo mwa mabe pona mutu o piololi o tumbi mutu oki passe na motema après moko o ye lisusu olobi kana mutu na vérité non eza bongo te po comme le kwa moko ye olobi lobi moko ye o fingi après tango kepa mutu no kelele livance te eza kitoko te naloba na bino belle vie obo monaka belle vie obo lobaka belle vie obino bo fingaka belle vie obo salaka pasi ala mutu belle vie obo nyokola na motema amutu belle vie aza mutu anyama te ayoka pasi bandeko nanga pasi obino boyokaka et a même pasi o belle vie ayokaka pasi o to yoka et a même pasi bino boza so bafingi bino bokoka te ba ofinga bino bokoka te oyemba la moko na TV oyekoloba yebaka même pasi wana yango pe belle vie ayokaka siko ye koma bimaka na ete po ya koloba yango bomonaka na bino yete na TV yango bomonaka na bino teke bolobaki likambo belle vie bimi po ya koloba bomonaka ete meza kitoko te mambo bosalaka ezala kitoko te amutu a mériter respect aza mutu aza star munene a mériter respect a mériter par respect mo boye. Mais kaka bino motema mabe bolingi ko nyokola mwana mwasi ya batu lokwa likambo mususu banda ofinga na internet banda ofinga belle vie na internet na kota te po répondre mais soki likambo boye na internet ko finga esa kitoko te ba comédien boliko boma relation tolo ba likamba ba relation bobongisa ba relation mais ba comédien boliko boma ba relation ba comédien boboma bomoni ya Jennifer ngami kolona bandozola bino ke exemple ya Jennifer ye wana kufia azo kundama na bonheur na po azana ye muta ba rancune te akina ena ba rancune te ya Jennifer azo kundama na honor na ye
azokunda manoner na ye nyonso po azalaki malamu na bato nyonso. Me bino bozaka barankine moko ezanga ntina, barankine kaka bino na bino. Comment c'est possible un comédien ofongoli opelisi pe live to okene émission po finga muninga no comédien muninga na o boza métier moko bosa musala moko na place bino ba comédien bo kombata bato ba finga bino. Mais bino bozaka ka yo comédien opelisi caméra pona okosasa muninga no comédien, opelisi caméra pona ofinga muninga na o moko comédien. C'est regrettable makambo bosalaka, c'est regrettable. Eza mawa ya Gabi tolinga ye ya Gabi asala musala na ye bien, ajoua kitoko asala théâtre na ye bien. Tokolo bateka tolinga ye te wana tokosa tolinga ya Gabi. Mais ya Gabi meka ko doser is too much. Et comme ebele meka vraiment ko doser ya kitoko soute. Ya kitoko soute meka ko doser kitoko te. Kaka yo kaka ya Gabi soka leki na émission, jamais ya Gabi aleka na émission yoki makao mususu. Kaka ya Gabi soko leki na émission o komba Belleville o kuta sala kiboye o kutu boye o kutu o mona ya Gabi atatangi koma Belleville teke o Belleville momona ba makamba ko ba propos na ozo mona ke esa kitoko te. Ya Gabi koza oye koto ozu comédien o bien te. Okomi ko bebisa mwa crédibilité na opa batu. Ozana ba fan cap elo ba comédien ba yeba te. Bomoni ba fan. Fan na ko ozana azana e fan ya Belleville, azana fan asila. Mais bino ba comédien boko okoma ba fan ya batu te. Barcelone sa le kana teva loba likambuana. Imagine yo za comédien. Oana posa ya mutu nyonso alinga. Oana posa ya ba fan ya sila baza balinga yo. Oana posa ba fan ya Belleville balinga. Po ya Gabi ozaka na ba fan ya sila te. Ya Gabi oa comédien le quoi Belleville, oa comédien le quoi Sila, oa comédien le quoi Bango. Alors yo ko pesa ba parti ba position te ke nga za pour Sila po ozaka na ba fan o baza pour Sila te. Oa na ba fan o peut-être ba sepela no musuba pour Belleville, mais ba sepela na yo. Oa na ba fan o balinga pe Belleville balinga kayo. Oa na ba fan o balinga pe Sila balinga ka. Mais lelo ba comédien bo tia ba parti pris na ba ndenge na bino. Et ça là kitoko te. Place na bo beta libanda lelo na comédie nani fan nini o linga mama Teresa o linga Belleville fan nini bo monde ba comédie bo mi boma musala na bino ba comédien bo excuser nga bozo boma musala na bino. Comment c'est possible yo comédien mais oza koto nga za ka fan na Sila nga za ka pour Belleville nga yo comédien za ka pour mutu te. Yo za beza ba fan baza la pour yo mais yo bimi na tevo pesi position na pour mutubwe. So imagine so zaki na ba fan no o balinga pe Belleville o perdre bango o perdre ba fan yo balinga Belleville. Yo foti kala kana ba fan no balinga Sila musa na bino ko avancer ndenge nini. Ya po firenza kufi ba comédien nyonso ba bimi ba lelie ba comédien nyonso ba sangani ba lelie. Pendant l'accabino que Belleville, na Sila, baba collègue, baba camarade, baba ndeko ya musala. Dans lelo bako yo kanape ba yo kani me bino siko sonyeti kala bino. Lelo Belleville na Sila bako yo kani me bino sonyeti kala bino. Makambo erenya kana ba erenya mingi kana Congo. Na Nigeria ba star na bango baza together. Ba star à Nigeria baza ensemble. Ba travailler ensemble. Ya kala omo na ba otsa ba photo na ba onde ba banda kana nde ba komi lelo. Mais ya biso jamo ko otsa photo nda banda kinanda komi lelo. Omo ande ba banda ki photo d'ensemble. Mais nda komi lelo photo ye moko. Po ani ko bwaka na ba maladi ko boma na motema mabe. Yango nde renye kati na biso.
musala na biso ekende liboso te mpo motema mabe renye kati na biso. Ba Nigeria batiaka bamitiaka bavideo nde babandaka na nde bakomi babeta masolo ya mituka, babeta masolo ya bapromotion, babeta masolo ya bapale. Me ya biso babeta masolo ya bwakela na bamaladi, ya biso babeta masolo ya ba N Pro Max, ya biso babeta na masolo ya banani aleki ye. C'est regrettable pona mboka na biso. Ba comédien botala sima bozonga batu. Ya Gabi tala sima zonga mutu. Tika ba distraction inutile. Tika ba distraction ezanga tini za kitoko te Bellevue ande kono mwasi. Bellevue wana kanga motema te. Lelo soki muta kwedi likambo Bellevue kanga motema ta bimisa mbongo na epo sunga. Alors a mérité pe respect, a mérité pe botike pe kimia. A mérité pas en moi kimia mo boye. A mérité moi kimia mo na motema. Et au sala bien. Merci beaucoup bato bolanda Irsi Botelo TV. Merci bayangai ba obolingaka ngai. Merci beaucoup famille libota nyonso sika bozali. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bando nanga so zambala liboso koti na Irsi Botelo TV kande na ebisaka bino. Si c'est la première fois au visiter Irsi Botelo TV, en tout cas, au s'abonner, au commenter, liker, au partager. Nzambe a kopambola yo. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, tia biso na statut, tindela baninga lien, partagez na ba mine onyo sur Facebook. Tope ba mine onyo sur WhatsApp et ozala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Kobosa na te tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Kor ya papa na biso Jennifer ezoko malelo na Congo. Tokoyela bino ba image soki Nzambe alingi. Donc restez branchés chez Irsi Botelo TV. Tokoyela bino ba image ya kor ya ndeko na biso Jennifer ndenge ekokoma na Congo. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye.